Prophète Gilarda Ziki. Azalaki, hein? Oui, Azalaki. Lobby ba mimi en hôpital. Yakutu kangama ki do mon émotion zo kangama. Ba mimi en hôpital. Ndé na ba. Eza grave quand ils appellent grave. Oh, Aziki penza. Aziki do yakutu ako lobate. Aussi ce prophète mais pasteur moi na Aziki si na moto batie na studio. Moto et tout. Donc Aziki si na moto do bablo za likolo ezo kita moto likolo ezo kita. Bablo monsieur aime pandi ezo kita. Bablo ezaki belé. Je crois que ba la na studio ezalaki. Ah, naza déjà. Bablo monsieur on a perdu $7 000. Naza ba image. Donc, Pablo Ziki, on va cameraman, c'est un homme salaire. Pour mécanicien, il y a beaucoup de zaki na ye kuna. Quand on va bien bisoko yando motoya, donc tu as déjà mitraille. Ah bah loko zika ke zaki ay tonzi belé. Est-ce que bani kolongo la na tonga ba kina ko voir petit cameraman vite. Si bah 17h ici. Tania. L'équipe est là pour. Donc pour un coup pour un, je ne crois pas. Est-ce que les amis il y a mon ami posé question. Dans la bimine, qui va tirer la vitre na sima na voiture. Ba bengi ngai onda poésie. Gilardin, prophète Gilardin Vandakia, Alain Lepongi, Ginette Sazalakiawa, Abimi na bana. Ba na église. Bah ici Ginette moto et pela na kati azo na bon Gilarda Zakia afu la porte et fond maté porte oyo eza na cadena tenini te eza normal Gilarda Ziki boy tina yaka na kuti ba donc ba na vite ba jeune ba venir bazo boire mai donc bazo boire ka ba mai koto ti domoni donc na perdre tout plus de 7 000. Donc même place solaire là, même la place solaire. Ça même la place solaire. Non, c'est autre chose on va donc sous ballon, on va ça peu soit que na boire. Donc là il était maramao, moto wa bini. Donc Tina Banja n'a mis posé ma question. Ba dou masika, ba dou mutika. Ma projecteur ezaki asika. La caméra a plus de 5 caméras. Auto-découvrir. DSLR Oyo. Là, le micro est un balai, le micro fantôme. Le balai Ziki. La bloc sur le longo, il va vivant pour le baquet. Non, on va me belé à congélateur, on va sur tout n'y son. On peut monter en flamme. Là-bas, au congélateur, il y a ce monte. Il y a un peu d'eau essence. Ce qui a monté. C'est parce que ah, les collègues là-bas. C'est pas d'eau, les amis là-dedans et puis mami. Donc là, on va encore manger au couta. Là, on coupe là et ni ah ouais, là, on coupe là nyonso dans tout. Gilarda Ziki à l'hôpital, il y a un hôpital à Moni, dengue à Ziki parce que Moussouana, il y a du collègue à Bama, il y a un autre Tangelier, donc Azolé, la caca, la casole. Comme il y a un hôpital, je me dis qu'au tata, il y a un Moni, bah, mémie na matete. Et qu'il y a la matete, non, c'est la air, on a comme la matete.
donc on a perdre tout. En bon, sur la tient la valise, donc je viens sauter de 7000, tout ok. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez de partout, nous vous disons bonjour et nous vous souhaitons la bienvenue dans ces nouveau numéro de votre émission La Voix Céleste Nzela Lola qui vous est toujours présenté par votre humble serviteur Alvin Beya. Merci na banyo sto bazola na biso de partout. Merci na bao basutena musaloyo. Là je vois Philo Mukwa ya Motema Bivens de Homo depuis Londres, na maman Gisèle Lukio le Motema papa Emmanuel na Boston, les frères Papi Kongé na paix na la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, pasteur Feza Missi. Bien-aimé dans le Seigneur, awa watozali wapi, awa watozali na studio d'enregistrement bien-aimé dans le Seigneur et c'est kanini misala yaba musicien chrétien et salama bien-aimé. Je vous rappelle très bien que les alimoko yaba studio ya mona oyoke abima na télévision ok boyebi bien que azali mona encasement na Denis Ngone évangéliste Denis Ngone bien-aimé dans le Seigneur ikambe koyeli suna na famille na bango studio ya prophète Joël et Ruth Kozika oyo azo fait partie de la famille, il y a l'évangéliste Denis Ngone bien-aimé dans le Seigneur. La série Moko, l'évangéliste et les frères Denis Ngone, le studio n'a pas hésité, je crois bien deux fois, je crois bien, Lélo et Koyesumanto, mais non, qu'on a un de Konabiso. Prophète Joël, shalom papa. Shalom. Ndeko Joël, moi tout nos bonnes santé parce que tu as vu que vous avez touché. Mais quand on peut expliquer biso et l'oronini au juste et salamia prophète Joël. Non, merci na question tuningai. Studio je crois na ba image Jésus au bat bazolande studio Zalaki na ndenge ozomona na Zalaki na studio malgré tout ça mais na zap ingénieur de son. Nabina kende na kobongsa mutuka parce que na vitre mutuka ezana matras to kende ba ranger ta on abimi ba ke bongsa mutuka na tiki Gilardin le prophète Gilardin azaki azap parmi ba nonga encadré azaki la laine epongi na Ginette pa zalaki wana ka Ginette pe azaki wana alalaki ide tindie ka bima libanda ke repissé tia bimi na bato aki apese ba na église pa na ngai ba bengi moto ngape kuna na ebité to ba benga ngai esalenga bien te na raté deux accidents na nzela pour no lukana ko mata on a commis papa na yo kuta ba biloko nyonso eziki plus de 3 ou 4 000 personnes à bateau batondi libanda bato batondi libanda babiloko eziki babiloko cher na perdre le quoi $7,000 ba caméra j'ai plus de ça caméra ba caméra plus de 5 caméras DSLR DSLR donc boye papa avec 5 caméras j'ai plus de 5 caméras mais sous eziki ba ordinateur portable ezaki pour ba montage vidéo eziki ba plasme ezalaki je crois que ba image ba image déjà ndenge studio ezalaki donc ba micro fantôme ezalaki parce que les ezalaki plafonné ba tie ba biloko ezalaki belé ba drum masika badrum masika ezalaki eziki ba projecteur ezalaki na kati ba lo musu toye ba te soki ba mususu nde eziki soki eziki le kewa donc na yo kuta ata eloko ezate esuki kaka bongo te na bilamba nyonso yanga ba veste ba soulier ba bilamba nyonso donné azabo na tikali kaka nde na zabo donc on a perdre penza tout mais eloko na pesi nza merci parce que nzamba pesi biso vie abateli biso quand même
abateli biso muta kufite kaka Girardin Nazuki et Aziki pasteur Aziki nano Gilard prophète Gilard Aziki azalaki hein oui azalaki lobi ba mimi na hôpital yakutu akangama ki a mon émotion zo kangama ba mimi na hôpital nde na bakene esko na matete kena matete koto quoi que kana eza grave kana oui kana eza un peu eza grave kana eza penza grave po Aziki penza Aziki donc yakutu akolobate aussi ce prophète Joël Motongo ezanine installation ya mabe moto pelika boye aussi ezanine tangu na yo sala constat moko awawa na niveau ya lupango koto tozali donc moi ba erreur moi mike ezali nga za seulement locataire Motako tinga awa c'était bailleur je crois zappé awa azappé na problème na mutute mais batu misusu baza na kati ya lupango ngo mitema mabe parce que biloko eziki awa na lupango za na mutute oya koza ba biloko mutazate donc mutema mabende sali ki baluka bazik c'est loko donc pour nous baluki bazik sa studio baby sa batia moto heureusement yoza libana mais pasteur mo waza na kati bazik ici na moto batie na studio moto et tout donc ici na moto donc bablo za likolo ezokita moto likolo ezokita bablo mseze mpandi ezokita bablo ezake belé je crois ba la na studio ezalaki donc ezaki mutema mabe ya batu tellement ba mona eloko ezosunga batu ezo produire batu en plus que na ebité nzamba sunga na ebité soki na ebi soki kozonga donc tina zabu na ebate parce que bloka cher ezai na kati comme si au bandeli via zéro via na bandeli na banepe na via zéro ba bandeko bakoko kosunga to pe ko aider prophète problème ezate mais na minute na bandepe na même si place olale yate Nazo signaler na bande que tu fais partie de la famille à Denis Ngonde. C'est ça. OK. Mon frère, question monsieur Yelinga. Tout le monde est loco série moko et il a paix oyazali papa dans l'évangile Denis Ngonde studio na Yezikaka. Tout comment on a paix na moi ne yelié. Quelque peu cause un message ya Nzambe te. Non. Denis Ngonde aza papa. Donc biso bengaka mingi DT. Donc aza papa aza mutu oya encadré ngai aza mutu encadré ngai aza mwana biologique mwana epe na propreté aza mwana oya bokoli banda mukie tinde la bima ndefu tina zabo tinzamba comme cotisenga na grâce prophétique na kona ba église tout ça eza à cause ya papa wana mais comment na ba studio dem ya papa eziki ya ngai zika oyo na yo comprendre le moko na loba même na ba émission bible zoloba vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira na mboka na biso Kinshasa ka mboko te partout koto bolamu eza baluka ba etufango koto ka bolamu eza baluka ba etufango parce que studio est produit ba musicien eza na batu mususu baza awa il faut na produire bango donc il faut ba bimba bon mais bima nga moi je crois bola ba image na lo ba ki album na nga fa ebima mais tout eziki fana lancer album tout eziki donc message na koloba ezaki mutema mabe nzambe nde aoboya parmi biso mutu moko akufana kati mais alakisa biso ka bato baza nzinga na biso eza na bato balingi biso te c'est comme ça. On se reproche na eloni prophète lorsque ba ekocha moto na studio no ba yebike ozala no que pona que okufana ka on se reproche na elo moto ke ba yeba ziki sayo moko ya ba ami no prophète Gilade aziki na kata studio on se reproche na elo moto naza ko se reprocher avant ma studio oyo makambo s'est passé boy batumo bayaki kokota studio awa après koyo kota studio directement naza na kata na yoki makelele mama moko azaki kuna na sima aboya bango baya na studio kotoyo bon babi mama biso toza na studio to aba paya to yende studio mama la ndo to mokela bango longo bilamba tikali bolumbu atikali bolumbu bana na bakimi bale bakoti a na bimi na bisi na bi yo chaque fois obanda ki te mususu mona mutu azoya en côté aya na studio il faut longa ma papa ndo papa lui ndo yebo soki studio zalaki ba longo suma papa kuna
aux alola ticket, il faut longola, oya makolongo, mais ndeko mouton aza locataire. Locataire simplement aza na moi eloko studio ma eloko moi mokeboy. Biloko na sala en absence dans parce que tant jour na monde bon na hôtel emela ye na makambo na bike mbala suka biloko na ka donc na mona ngo soeza la té 3 jours studio Ezeki. Donc on a constaté na remarqué moi ba biloko na dans 3 jours ba bien dans studio Ezeki. Voilà, message na bande moi tous autant belezate parce que moral pesa bien te bande ko yoke bazo landa yo baza ba chrétien parce que za studio moko pile pas ya ba musicien chrétien ba leka ba sala ba album na bango o da ba jeune talent ba musicien chrétien ba o bazo landa ba pasteur ba producteur ba distributeur ba musicien pe mususu ba leka et da ba o ba leka message ni même péché kinkela yepé kinkela pe na lingina senga na bande ko nyoso bolanda prophète Joël botika prophète boité na minute na tikali kande na zaboy parce que biloko nyoso plus de $7,000 ekei biloko nyoso na bilamba ba veste biloko nyoso yake ekei na senga le sungi na batu nyoso boko soutenir prophète Joël. Je crois que mon prophète des alliés plus 243 90 11 845 13 plus 243 90 11 845 13 botika ngate bana nyonso oya ngai bazana poto ba bobika botika prophète té donc naza penza choqué na problème même place là la papa ezate dans la minute oyo na kela na église au là na scène église donc comme que là na église donc nzamba lola asimba mitema na bino bo soutenir prophète tozo sa studio oyo ezo aider ba musicien belé ba musicien et belé surtout ba musicien chrétien ba travailler comme mingi awa c'est ça. Merci beaucoup prophète Joël. OK, merci papa Alvin. Merci na bande union tout balanda biso qu'on se trouve à la prochaine. Merci na ado azaisi ma caméra. Bye. Bah oh écoute c'est impossible. Donc tous les chevrons sont tout il y a les locaux oh besoin et lorsqu'on a mis posé question papa lui tu viens de la terme parce que nazaki na lali nazaki awa na lali ba mousse nyo zaki tout temps de donc na lali pongi ide moye raté kende mutuka na sima nango eza na mwa nini vitre ne pasukaki il faut ba luka ba ranger vite ko bima ngaka na bimi na kei na frère o to bimi ba kei ba comme ko ranger vitre ne ba mo ranger vitre minute ya kotanga appel papa anda kozozi parce que Gilardin na tikaki awa jada zaki awa alane pongi Ginette pas zaki kuna tango bimi Ginette abima kene na église donc tant ba kene église yebe ba bise muna ezika tinga na oyaka awa papa ba bete na liso babi moto ezalaki to ebite so eza moto marqué donc moto ozala kuna moto za kuna donc a sentir moto même na nzela o na ngoleka tellement ba petio nazazana bango ba ba yoso nazazana ba tellement nazala bien na bato ndo moni sikoyo ba batwana ba yesi ko tara même immeuble o ba obwaka ba mai ba bimi pe ba doit plus de 2000 personnes o bato ba o doit bo moto donc si ba 23h ba bazaka libana si ba 23h donc déjà oui la qui kota camarade milinga wana eza go milinga parce que milinga etondi na kati awa donc likolo nyonso ezalaki bakuye baimage yango eza awa zala na sere baimage yango mpo yango so ezwi kaka moto bagroupe
Donc, vite Non, ah, il a vite, hein? Ah, vous avez vite. Plutôt vite, de la place, mais la place, les choses, la place, mais ah, plutôt que la place, mais donc, ma blonde, ça qui est belé. Ton bureau, tout, il y a studio ici. Nyonso, attends, écoute, n'habitez. T'as la drum aussi, t'as la drum. Donc, qui ma caméra, écoute, un mois, va dire, c'est le. Qui ça, que ma caméra, c'est la caméra, nyonso. N'habitez sur ma blessure, sur quelque part. Cameraman, il est. Donc tout, bien sûr, la perdre nyonso. La perdre. Donc la tique, na bilamba, na biloko nyonso, ba veste, ba soule, tout. Na tique ka ndé na zai. Et la moi la tique muta pesi na ngopesi. Donc moi moi église muta elingi lamba, ouais papa, je lamba o. Ouais na moi zai na mususu. Donc la tique ka bo. Donc nyonso. Donc la tique. Il y a beaucoup de aïe. Aïe, la bouton en zone là. Zambe kaka épargné bato ya kufa te. So j'ai akufaki ndenge créé problème. Ndenge ezambeli. Soki Ginette nalalaki akufaki. Après ce qu'elle a me posé question. Mwana nga bébé. Parce que na mwana moko mwana wana bayaka l'émission ayete msumo alali les policiers. Soki azalaki awa. Na déporté ezalaki tabima aluka kima. Na porte ça et fou maté j'ai regardé comme kola mais qui ko bouger porte akoki te ti abuki aluki moya ki ma mais aziki so so mwana nazaki zamba là parce qu'elle permet biso que ça vivre la perdre tout Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans
Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. Eh, à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. Eh, à quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Etala bato bakoleka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Mari si akena misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema lengela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela momoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela momo. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakoke. Tango eza koleka. Nalela mpona nini. Nalela mpona nini. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa,
tala tango ekoleka